Bonjour, bonjour, bonjour. Mbotala bino nyonso ba bolinga mama Elia Nitu. Napesi bino mbote mingi. Ebwe mavimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boza malamu? Faites-moi savoir si vous allez bien. Ngala bino te mesana ka aboye. Ngala bino te mesana ka aboye. Nalinga kotuna bandeko na ngai baeba. Ngai bae bolinga ngaso boza malamu. Mavimpi. Boza bien. Boye bisanga soki boza bien wandenga na sepela ne bake baeba ngai baeba linganga baza malamu nde salaka esengo ya motema nanga koyeba ete bandeko nanga baza malamu bokomela nga na bacommentaire nde bomesana kokomela nga mpo nayeba ke boza bien babino mama Elia Nitu tout va bien par la grâce de Dieu nzambe ya mawa aza kobatela kimia ezali na yeto sololaka nde tomesana kosolola nga na bino tokutana kaka boye. Boyebi awa tozaka na émission na préparons-nous pour le mariage. Tomilenge le pona libala e préparons-nous to se préparer. Bosibo mesana na ngai nga pe na mesana na bino nde bolingo na ngai wana benga bino ma famille du cœur. Ma famille du cœur, vous êtes ma famille du cœur, vous êtes ma deuxième famille, boza famille na ngai ya motema na linga bino. Ya trop pour nabi ke bino pe bolinga ngai ndeko se zamba liboso kutani na ngai na kosenga na o s'abonner na Elia Nitu TV. Préparons-nous pour le mariage. O s'abonner na Elia Nitu TV mbala liboso fini et la qu'est-ce qu'on s'abonner au fini pour la deuxième fois pose notre notification ceux qui émission ko tu peux ba ke émission ya sika et ko tu peux otala ceux qui peut otala émission na osenga pe na o partager na bande ko mususu o non ba yebi mama Elia Nitu te ba ko ba sa nene bakoka ko profiter na mateya ya maman Elia Nitu. Lelo lisolo tokosola na bino eza boye. Eza na ndeko moko amosi abenganga po ayebisa ngai likambo na ye. Abeta lisolo na ye nga pe na betela yango bino parce que tokoma koyeba na makambo kaka boye. Soki moninga moko alobi eza de boye nga pe na sa nini nga pe na zwa mayele. Eza ndeko na biso moko ya mwasi basali makambo ya minene na mobali asali ye makambo ya minene bofungoli matoi ya boki boyoka makambo ya minene basali ye bofungola penza matoi bien nalinga bofungola penza matoi très bien boyoka makambo ya minene basali na ndeko na biso ya mwasi. Ndeko na biso ya mwasi azalaki na mobali bavandaka na mboka na biso ya France. Ndeko wana mwasi abotaki nanu mwana moko na mobali moko bazaki na liboso ndenge zala kaka pesi sango kuna na kishasa ki na mobali na boti mwana zi foto koko atindi botala koko na bino yeyo bavandi na mobali azaki malonga te bakabwani e kabwana ki bango azu susu mobali mususu tango azu mobali mususu babandi ko vanda na mobali wana matrice pe moto le pan azu susu zi mususu ya mwana ya mibale e komi ke bana mibale batata mibale. Mobali o ayaki sima bakomi kovanda baza kovanda na ndeko na biso wana ya mwasi na kovanda vanda na bango kuna na Kongo bakomi kotungisa ye boyebi ka baparents na biso baparents baza nanu baparents bakomi koloba mama komi koloba lelo soki na kufi liputa na ngai ni mama kulutra bino lata ngo papa na bino wana kufi atikali ko lata ta veste na yote sikoyo ngai soki na kufi lelo liputa na ngai lingi ba mama kulutu balata mwana dazana posa ya kolia monga libala naza na posa pe kosa nini kolata elamba na yo mwana ngai baleki na yo nyonso na lateli bango baleki babotami na sima na yo nga mama na lateli bango yo oyo botama avant bango ti lelo na lateli nanu tezo sala nga pasi liwe ya kelo bakate mikolo ko vivre za susu mingi te mwana ngai naza na posa nga moko mama na latela yo liputa na yo na boyi batu musu balatela nga liputa wana bobika mama na biso ndenge bazalaka abi mama problème eza te mama liputa nango kolata mama kobanga te mobali onaza na ye sikoyo toza na biso bien ye wana toboti mwana mususu okomi na bakoko mibale tango ndeko mwasi amoni babali koyebisa na mobali na ye abi papa tala nde nazoswala na mama baleki na nga mibale basi babali mama alobi asalati deja maputa na bango ebongo nga naza ya na bango kovanda kabo système ya kato vanda eza bien te tala mama za na Afrika aza kolela sa nini alata quand même kimbundi na ngai na yango chéri naza kosenga na yo o régulariser situation to balana na yo
obala ngai papa bala ngai ata soko kobala ngai soki ndenge nini te me nalingi obala nga ka mama alata liputa avant ke mama akufa mobali ayebisa abi yilo makambo na bamabala wana naboyi te me sikoyo ngai ka nde naotya nde mobali abanda ye kotya nde ye mwasi azobeta yanga lisolo yilo makambo bamabala oyo mpe toboti deja mwana kaka yabi te naza mwasi nyonso abonga na libala kobota nango likambo tokutenga mpe nabota ye mwana moko te papa amonana toyokanaki te yango tokabwanaki na ye namela na mai bayeba ngai namela mai ndeko na moko mongala alobaka lelo c'est la vie ngape nameli lelo c'est la vie. Nameli lelo, c'est la vie. Ndeko wana mwasi bandi koloba mobali kaka mani tukane nacha kwanza mutu mwasi atali mobali alinga kolata. Webi aza mibali balinga kolata. Mbongo ne nyonso kendaka na bilamba. Ni pesa na makambo na kolata tout ça. Mwasi atala bi mama ili ani tunaza aide soignante. Nzoka salaire na nga ya bien. Nasalaka makelemba yo mobi na poto tabata ba makelemba eloko nini nasaki mama elia nitu na proposer mobali na yebisi kasi ko eza boya ngala defisa yo mbongo yo sa nini obala nga comme ça tango ozwa osala ozongisela ngai mbongo na ngai mobali yebisi oui c'est une bonne idée problème ezate soko osala ngone wana to sala ngobo na ozwa mbongo na ozongisela yo moi ça bi d'accord aleli kelema na 5000 aboyi kutu monga okangisa azuka ya likelema 5000 euros ayebisaki mobali senga facture ndenge basalaka koma courrier otinda mobali akamata komi courrier atindi courrier kwa mama na ye aza na Congo mama alingaki mwana taliputa sikoyo mwasi amoniki mpona sepele susu mama makasi malamu babalanga wapi babalanga kuna na Congo mobali alobi ok basali facture esali 2500 euros. Côté ya mama na côté ya papa. Bobika ndenge za côté ya mama 1000, côté ya papa 1500. Na biloko tu oyo basengaka. Mwasi atali, mwasi habité. Facture to pesa ngo 2500 te. Mwasi mo akakoli facture. Ayabisi mama. Mbongo eza pasi akopesa mbongo nyonso to na tena ko somba biloko tout ça boye mama. Il faut kokakola mama abie mama likambo te problème ya te ba akakola kaka bebiki kokakola bobo ya kango te mandi kokakola facture ye moko mwasi a décidé habiter ndenge za boye côté ya papa kozala 800 côté ya mama 700 et ça lokola 1500 wana mwasi mutaka azo expliquer nga paka nyonso tu ye muto banda ko sala akakola kwa 1500 aye kocha costume ya papa liputa ya mama liputa ya tata mwasi asali nyonso tu na en tout et pour tout asali sala 2000 euros kobala ye na biloko kosomba côté 500 euros mbongo bakopesa na maboko esa 1500 tout ça lokola 2000 euros ok bakale 2000 euros yena maboko aza 5000 ayebisi mobali sikoyo na 3000 oyo kotika lelo koni tosala billet na yo pona sa sou mama plaisir malamu kendo balanga na Congo mwasi moyen azwa vacances ezate po asa a consommer déjà ba vacances na nyonso moyen sala sou vacances akende ezalaki te abiyo kende ka kobalanga ka kuna na kin obalinga kuna na kin tango kozonga awa nde to ko tala ndenge nini to ko saba fête mususu mais lokola mama azana besoin ala taliputa nanga pona sa sou mama plaisir yo kendo balanga na kin mobala bise oui eza ko to bonne idée eza bonne idée na kende na Congo na sa nini na kendo balelo kuna esala ka bien boyoka bien abimisi 5000 euros 2000 euros apesi na mobali 2000 euros eza ya nini ya makambo libala 500 euros ya kosomba biloko ndenge zaka super costume tout ça akepe awa na Paris asombi costume ya mama et ya papa pardon asombi liputa ya mama biloko tout ofaki asombe 500 1500 tient enveloppe apesi na mobali na ye ya kobala ye 3000 etikalaki akamati asombi billet abi asombeki billet ezaki na asombi billet Air France
billet kotaki presque ka 1000 euros 900 et quelque pour ba date wana ezaki nango bien ezaki na prix ya malamu. Après etika 2000 euros na maboko. 2000 euros wana etikalaki ayebisi mobali ki 1000 euros eza pona séjour na ye akoumela te fois sala kaka mobali asala kaka une semaine hein mobali asala une semaine. Donc 1000 euros wana ki pona flat ya mobali. 1000 euros nde mobali azana ngona ki na poche astafe nango donc a calculer 5000 euros na ye bien. Mobali abi OK, il y a pas de problème ngana kende kana kende ko bala yo comme ça to sisaka makambo ngo ya libala. En tout cas. Mobali asimi nzela. Mobali kamati na selfie makamu na ye, azuba bilamba na ye, lokwa linga ko stafe, bimbali musoza ka balinga ko lata, bato bakokana te ko lata ma bete, so mutani ko lata za ba délire neza problème mo te. Mobali kamati asombi pe bloko ni mobali pa bongami. A okende Kinshasa moko abimisi na ye 1 franc na ye na poche te. Abimisi le côté 5000 euros na maboko ya nani ya mwasi. Mobali abimisi le côté. Ata 1 senge abimisi na ye te. Ba se préparer mobali ki Congo. Abengi mama kuna mama yoza ko lingana bala ti uza ko lingana bala na bala mobali nanga zo ko bala ngai kuna na Congo mama ya solo azo ko bala nga kuna na Congo nga moyena ye ezate pona musala boyamba ye kaka malamu etu entre temps de ko susu ya mwasi akamati susu 1000 euros atindeli mama na ye na ndenge neke mama azala na nini na mbongo tango bapaya bakoya quand même balambela bango. Azwi 1000 euros muso atindi mama na ndenge na atindeli mama na agence atindaki pa mobile atindaki na agence po mobile ye bateke mbongo wana eutika pa mwasi na ye amona ka ke famille pe eza bien basali nini babimisi mbongo mama 1000 euros na tindeli comme ça bosuma biloko kolia mukoba koya oyamba bango malamu tout ça tango mobile kende Kinshasa koki mobile aki Kinshasa petit frère ya ndeko na mwasi mwana bango suka ya mobile atikala kuna na Congo akena aéroport azuye era juillet bakei moi ça organiser ki makambo surtout makamba flat akena flat atiki semeki na ye semeki akena flat kokoma semeki akomi na flat na biloko ayaki nango na maboko tout ça bayo kana kina mosa uma eta sala kaka une semaine donc alongwaki awa vendredi webi Air France longwa tongo komaka na poko na 17h 18h déjà zanakini. Samedi wana ifaki apema dimanche akenda kutana na ba mabukilo na komona bango boye après semaine yo kolanda baksa nini akendo pesa mongo ya libala ndenge bayokana ki apesa ngo vendredi soko apesa ngo vendredi lundi wana musenga elanda azo avion ya sanini azonga Paris programme na ende basala kina mwasi donc tout opisa kasa ngasa ka 10 jours na Congo ndenge bayokana ki asala 10 jours mobala kobi Kinshasa akutani pena aleki mwasi na ye amoni epe ok d'accord oya kozanga toke na ndako parce que mwasi mbali bayeba ni kana na poto la plupart ba mabala kande boyebi bayeba na ba na poto oya kozanga toke ndako ok jour leki ye kozoba ki ndako ote oyebi na programme mo bofuna kende na ki usala mwana ki pa mama lelo ezate na obenga olobi oya kozanga mobali abandi koyebisa leki ya mwa mwasi wana na obenga olobi oya kozanga lobi ok problème ezate soki semeki abenge tete na kope moko boyebi kamo bo na ngana sala na voiture moko na cheki na mai mais ya na bino ya baki taki surprise na baki na ya na car wana awa na sala eka surprise donc yo zela ka ngala ko bengo mobala komi ko binisa leki ya mwasi soki mwasi azwi na telefone mais ndenge nini ti sikoyo okeka omona mama te 3 jours ngo sali o te chéri yebi nde na yaki boye na ki na kope na nga moko boye na ngaka ko yebi so te motango zoki ide wana ki to sa mamoli ba na ki nga mo pende na za aboy na cheki car mo boy na mai mais nga na yebisa hotel nga sala ka surprise yo sabi oui na cheki car mo boy na mai yango zo mona osana no ba démarche wana et tout ya car wana na bimisango après te mais yo kene ka pona 10 jours habité pardon bolimbisanga bi 10 jours wana zango problème moko te ma chérie y a pas de souci 10 jours ne ko sa mame na ngene ki mana no mbango na matadi na bimisana car wana so car wana ebimi et komi na nini na sur place na kin. Après, on a été à makambu ya ba maman atala kaka tout ça na ki pa babukilo. Olympique moi si. Bobika biso basi to na compréhension ebele. Moi c'est ndimi. Une semaine. Dans une semaine koki, mobile yo nana kenda ko na famille moi cité, nana mona maman moi cité, nana akoma ko bini saka semi kinesuki aza ko benga e. Et comment ka ke car wana za fona ki ne matadi. 10 jours ko kraté koki.
Moi ça 10 jours yango ekoki. On est na bo ekutu naza matadi. Oza na matadi. Naza matadi awa na ko bimisaka wana na pse ko na tinda kietu. OK. Siko 10 jours ekoki fa ko zonga. Yo so comprendre te ndenge nini. Mobala bandi ba explication na ba explication. Bandeko. Botika. Renate Maëlle Sili. Moi ça comment Renate Maëlle Sili. 20 jours ekoki. Okika komona mama te. Yozo banga nini na biso ki na sina bimisika wana na teka ngo pona sa nini na okendo mona bango kaka. Moi ça biba. Tokomi 20 jours. 30 jours ekoki. Moi ça bandi tomboka. Mendenge nini? Taka moi ça to moni makamba ona linga kite yango yo. Mam nazao linga te yango yo. Makambo nazoboya makambo ba mabala yango yango yo. Do yo ko pese kinga mbongo no wana pona mambo libala, olingo sala to banda so mobile incompréhension mobile ya siliki poka mwasi amatisa ki ton. Banda wana mwasi mi mama nazeka moto komikitisa tant kana amatisa ki ton mobile a profiter. Tant ka Renata amatisa ki ton mobile ya siliki. D'ailleurs kutu makambo na yebi na ngate na osala ngo susute. Boye na boyabi osali déjà un mois na Congo. Odo bo osala susute. Nzokande mobali mbongo mwasi apesaki ye ekoti nango na makambo na ye moko ambiance. Mobali akendeki na Kinshasa pona 10 jours akende kobala mwasi. Mobali asali 1 mois et demi na Congo. 1 mois et demi na Congo. Mama kuna bandeki kozela mobali asala nini? Aya kobala mwasi. Mama komi mobali na yo yango sikoyo mama ti lelo ko ya mukolo nini. Te mama akendeki matadi mobala bandika mosa bandiko défendre. Mama akendeki matadi akende ko sala misala akenda ko misa mutuka akoya. Mobali asali 1 mois et demi na Kinshasa. Amona kasusu leki ya mwasi na ete. Soki leki ya mwasi azobenga asaleka ba zigzag. Amona kasusu leki ya mwasi te. Tango komoni ka kokene neti lobi lelo ndaye ko benga leki ya mwasi na ye te omoni nga na kendeki matadi na matadi na kendeki kuna makamu na ngai baby makamu na ngai simbi te tout ça mutuka wane komite na zeli yango zoka kasaki biloko yango kendo pesa mama apesi kaka biloko mwasi asombaki costume ya papa sapato ya papa na liputa ya mama na kitambala ka boyebi biloko liba ndenge ezalaka yango apesi leki asala ni akende kopesa bango nga moko kaka na koya makambo na yelaki vraiment simbi te do moyena continuer ba processus ya libala oyo eza te na oya kaka asimi nzela azungi poto mwasi abimisaki en tout et pour tout 6 000 €, 5 000 yango apesaki ba dépense mpona mobali ya bala ye 1 000 € apesaki mama mpo alamba mobali azungi poto Renata atali mobali Renata asimbi mutu oyo nakendeki kuna tango yoseki ba programme na nga mobali aye na kanda ko akanda makambo na nga kutu esimbi te do amisali kanda moko po mwasi apose kutu ata ba question te makambo nakendeki kutu mutuka natindaki Renata abi Christophe oza si otindaki mutuka bon ozotia tembe po anini ozotia tembe pourquoi de toutes les façons kutu makambo mabala yango kutu moni donc aboti incompréhension Renata bandi kolela pesa nga kasi mbongo emonani te mbongo Christophe asali nango ba ambiance na ye azongi poto maboko na makolo Christophe alie mbongo ya libala en tout et pour tout 6 000 € ndeko mwasi abimisaki 1 000 € atindelaki mama po ayamba mobali 5 000 € kena nzoto aye moko mobali botala niveau ya motema mabe botala makambo mibali ya poto basala na bato mais dans tout ça bandeko na ngai tokende epai tozonga epai mwasi ya mibalaka te wapi epai omona mwasi ya mibala po Renate ntango apesi nga lisolo nga bi Renate qu'est-ce que tu attends de moi en tout cas ngai nazwi mpenza leçon yango nalingi obeta lisolo oyo po basi mosusu baza lokola nga mobali bayedaki mpona libala te bamosusu batome na piège oyo te nyonso oyo mpe nini mpona mama mpe bandaki kotungisa mingi ke nakoya kokufa nalati liputa na yo te yo oza yaya nalati maputa baleki ya yo yaya nalati te nyonso oyo mpe nani mama oui bamama balobaka na bango ata mama alobi aza mama aza na posa yo mwana ye honore ye ce qui est normal et logique mais lakisi te nayebisi Renate lakisi te ke soki mama alobaki ke babala yo pesa mobali na yo mbongo la pauvre elle n'a pas dit ça
yo moko mutu bimisi mongo pesi mobali yango na koswana bino bandeko kosalisana eza mabe te me kobimisa mbongo no ya poshi topesa mobali abala yo te wana mobali abali yo te wana omibali yo moko na ba moyen propre moyen na yo omibali wana mobali abali yo te omibali yo moko tango omibali yo moko mobali akopesa respect te akorespecte ata moke te mpo yo omibali yo moko na mbongo na yo mobali asali dépense moko te obimisi mbongo nyonso tala mobali ndenge akei Kinshasa asali ambiance na ye azongi na ye na ba explication moko bidon mbongo kendaka te moke ebi pourquoi amoni faiblesse na yo mwasi mpo oza na posa ya libala abimisi na infronte tika mobali abala yo na mbongo na ye moko mobali akende mosala na se ya neige akende na se ya hiver ake mosala abimisi mpenza mbongo abali yo wana nde tobengi libala mwasi akoki komibala te bandeko bino nyonso bosala ba erreur obimisi mbongo na ezaki omibali mobali apesi yo respect te mpo na conscience na ye na mutu na ye ayebi ke te ye abala yo te apesela mbongo alibala te omibali na mbongo na yo moko baepolaka mobali ntango ekomaka ntango ya bamariage bozosala fete mobali asa abimisi mbongo ne na poche ya libala abali yo par après soki bokomokende makambo bafete wana eko eloko mosusu mobali asombi masanga yo osombi biloko ya kolia mobali asombi costume na ye yo osombi robe na yo ndenge ekendelaka na ndenge ya poto me eloko babengi dot okoki komibala te mwasi amibalaka te bandeko botika kosala baerreur oyo ya boya mpo bandi kokondane mibali yango na mobali yango ye mo abiabi tala mwasi azoki mibala ye moko kutu aide yo mpo nanga binga bi asalaki ne kutu bien lokola boyaki na ye kobala yo na mbongo na yo moko wana eza libala te mama kutu nde toyaboye mpe toyokanaka na mpe susu te makambo ngo mpe ye na bengana na ngai ngabi voilà eloko mpe pesa na force courage obengani parce que beke ozalaki komibala azalaki kobala yo te ezalaki mbongo na yo moko voilà yango ozwi mpe force wana kosala nini kobengana mpe mobali yango asima nzela akende mpo mobali abalaka mwasi na mbongo ndenge kaka papa Zakari Tulomba bala ya beya Zakari na mbongo ndenge wana ndenge kaka Messi Nitu Capital 1m85 abala nga na mbongo na ye ponga na papa Bokilo na nga mutakenda ko bala nga epa na biso papa Bokilo na mama Bokilo na batata mwasi na banoko na bakoko ya mobali na nga bakenda ko bala nga boye na Kongo bake ko bala nga ndenge wana est-ce que nga na kozwa penza quelle audace na courage uta wapi na benga na mobali na ebandi ndenge nini mobali ya valoriser nga bali nga na mbongo ebandi ndenge nini eza lokola ya mete na ngai ya papa Edo dia waka na Toulouse ebani ndenge na kendo tia papa Edo libanda ekokosala matin papa Kalikuna bala la fille de ma mère matiti l'angolaise aza na pete na mosapi papa Kali abala ye ekobana ndenge nini abenga na ye na ekokosala mata mukete ata mukolo moko te kaka ndenge ma mère jeni monga sala fete munene ndenge papa monga ndenge abala ye bongo fete mo ya 2000 personnes mwasi ata mwana kashkai mama Eugenie Mongai pour monanga ekobana ndenge nini akende kobenga ebani ndenge nini non yebo monaka mingi sozo ngona mwasi aza kuzo courage abenga na mobali po quelque part ayebi ke amibala ye moko na mbongo na ye ayebi ke ye moko amibala bo mibalaka na bino te chaque chose a son temps komibala na yo te kolenge loko moko te mobali alingaka mwasi abalaka mwasi na ye mwasi amibalaka te na mbongo na ye bandeko na beteli bino se te komibala yo moko te sembolo oyo ebengaka libala tika mobali asala mosala motoki na ye abala yo na mbongo na ye fio azaka naturel fio oyo na camarade na ye Mr. Siato ta fio fio azala vraiment naturel fio otali moso kumisi nzambe komibalaka te ndeko ata mokili elobi ozobala te zela ti mokolo ye mo mobali akobimisa mbongo alibala abala yo yango bomonaka mabala ebele bomonaka bato bebe aboki mobali biloko libanda parce que mobali abalanga te na mibala na mbongo na nga moko yo bomonaka basi oyo bazwaka baaudace wana babwaka mibali biloko libanda kaka babengani mobali ya il faut koluka ntina susu koyeba pourquoi abengani mobali amibala ye moko na mbongo na ye pourquoi abengani mobali mpo mobali avandaka na ndako na ye ya bomonaka basi oyo bakomaka na baniva osala makambo ya ndenge wana
komibala te mama na nga. Mobali nda abalaka mwasi, mwasi abalaka mobali te. Lelo koma na internet okomona mwasi ye moko akobanda mobali, mwasi akolinga mobali. Mais mobali na kopesa valeur te. Po ebike yo moko moto linga te a fait le premier pas akolinga yo te. Ezaka mateya toza kopesa. A bon attendeur salut. Waza mateya koyoka ayoka. Soko lingo lela na vie na yo, zwa mbongo na yo mibala. Wana ndo kolela. Po mobali atake kolinga libanda otro bongo na bala yo. Oto bala na ba réfléchis bien. Nga bala yo te yo mibala na yo moko. Abana bala yo te o mibala. Ko mibala na yo te mama. Zela mobali ya ko bala yo na mbongo na ye. Soki bakomi na makambo ya fête, oui, là c'est autre chose. Toi na mboka moko, mwasi alukaka mobali alukaka makambo ya fête, boni ko epate ba invité na bino, bato ba ya bien balia bien ba mela bien. Komi eloko muso komi fête boza ko sepela. Bosengisa mbongo ya fête. Wana eza nango normal. Mais ya libala te dot te. Koki no pesa mobali mbongo 5000 € bala yo mama oza liboma te. Bato ebele basala makambo wana lelo ba regreta. Mabala ebele o mibasi ba mibala bongo ekufa. Mingi abo mona kaka o baboki ebele ko libanda parce que asalaki nini amibala ki ye moko. Abonnez-vous massivement à Eliane Nitu TV. Boss abonnez massivement à Eliane Nitu TV. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki tatanza mkalo. Sakumuna. Ya mette na nga ya papa wedo dia wakana nzamba ni besheneli bana betu mos. Bye bye.